Cher ami internet, na personne mbote bisika bozali boza bongo en direct ya Flairmont HD et demboy mo sama defu azaramon la place. Azaramon à Paris. Dans des moments na lelo nazanga monte nazala ziko de poto. Ça fait un moment bomoni été bobi carrière ta poto ndenge zalara et mora bimi et mora amonani. Pendant monopoliser parole té déjà ziko de bon après-midi bonne santé. En tout cas, bonjour déjà, merci Nalinge Oyabinga Lisusu na plate na yo. Nengo tuko ça fait un bon moment, tout le monde a mais tu peux sur na plateau té. Au moins ni se zanzambe. Ni se zanzambe mutasa mettre à la circonstance. Pour mutu l'homme propose je dispose. OK. Mais pour la bande déjà on a commencé à zanzambe na na plateau parce que avant la bande nous surtout na sala ka nous pas nzambe kwa mta binga awa. Dina ina Mercedes na nga ya rouge pour combattre na plateau nzambe ta comme na Mercedes ya rouge awa pour dire contrôle bambila te pour des fois na za voiture na nga contrôle pour monde partir na mois de décembre dembo parce que ça que le mois de décembre au mois de décembre dans sala ka bilan ya année pour tout na janvier février pour tout combattre na décembre batu ba comme na décembre te et on demande nga pele ko ça sur na décembre pour la tika qui peut temps parce que quand tu te fais rare et on se bat pas sur le caillou. Ngai mogote na château. Il devient aussi cher. La château je pense tout na ngai ici ko bois qui micro. Ba mi singa na bois ka micro. Pour mon nga sur le événement té, na je peux continuer à respirer. Na meka ki esimbi. Nzambe a tibino vocal ya journaliste. Merci mi ki pesa na bana Paris. Pour mon sur Paris ndimi yo, mon atindi mi yo. Pour Paris oyo, au contraire ba Joël Mbetenge photo, ba dino image de King. Ceux qui bana Paris ba ndimi yo. C'est que mon atien dimio. Tu vas pas musicien démo pour avoir l'inspiration. Mais au monde dit papa Wemba. Pourquoi tous les musiciens congolais vont venir à Paris? Parce que vous savez la comprendre côté. Dans le pays Dembo, Belgique et Zali, Allemand les Zali, Suisse et Zali. Mais vous savez à Paris te fou la communauté mais pas musicien. Tu peux sur Ndaku, tu peux sur Bilamba, tu peux sur Ndou, tu peux te baxer dans moi sur le PCO. Il y a au moins des musiciens qui na Brésil, aya ça tout ça pas pour Panama et Salabat. Merci beaucoup en tout cas, nzamba pambola yo la coiffure na yo, kitoko ko la beauté ba Nicki Minaj. Ya solo. OK, merci donc voilà, to continuer na zikondo là ba remerciement na ba mbote na Lazamata dans motema ya Judith Kimpa. Donc voilà comment ils ont staff et son ami Koloyo, to bosanité, Mao Mosengo na Château Rouge et sans oublier quoi faire à Borisingé Longia. Donc voilà, Bilinzazi Biadi, à Château Rouge, Joana Pekara, sur le liwa kata au soukinet wa Joël Mbetenge, donc son moni gozuma temps au leki kunobike. Na la part ya Flairmont HD ba osala parce que Lazamata zawana vraiment agence zawana motema ya Judith Kimpa. Donc voilà, si kondo. Oui maman. Paris batie métro 15. Alors il y aura poto. Bosuera soki na métro 5, soki métro 2. Oui. Les autres ont na métro 15. Mais tu na Kinshasa na Congo. Tu auras na train moko ke na boma. Soki e na na matadi po so oui. Centre mboka kabose. Tu vas de favo. Mboka de favo. Oui, na Kimbala, pour appeler la centre na Kimbala. Na l'hôtel Belle Vie na papa nanga métier, ti tana bala na centre. Au moni makambo na mama mendele madame. Poto ko mangana yo awa. Au moins, tu transport facilement. Parce que Mundele a une unité. Mundele comme le Gosangala. Sur la réformation en France, Michel Barnier, ministre, a un balotage. Ça, c'est la soirée Kende. Pour balingi et souté, ça les censés dans le peine pas Kende. Bref, dans le bin à Yoke, tant qu'on a eu poto, la porte de la chapelle. Mais c'est comme un mairie de Beauvilliers. Porte de Léon, le comme Barbara. Mais la Congo, tout ça va mourir en Afrique. Mais ça, les Camerounais en mourent. N'a pas de comme madame. Et ça, le quoi, c'est moi si na eu. Vous savez, ça a été ce qu'on y était. Tous les présidents africains, ils n'ont pas de moté. Pour ça, aujourd'hui, n'a eu. Faut pas quitter Sikati. Yo Jimboka. Dans le bagage Congo, pour ça, ils ont mal l'Afrique. N'a la salle de Congo dans Paris, madame. Makaba Congo, la qui parle pour ça, Mboka Nanga. Bisous qui vont en France, pour les ceux qui vont me payer en France, n'a pas donc ma Congo na benga mille car mais ça n'anga pas si trop pour la que la Congo na que la Congo te pour na tram wapi au message na ko la métro wapi kuna wewe izali ba moto ba wewe la bi ke ba so comme ça wewe la tala na Facebook ke wewe soka ko simo ngolo ko tati soko le moto comme mobile est-ce que ça soluti na tata na Facebook pour ba comment l'expert ici et puis sanga Michael Jackson na siksa sala est-ce pas même ça na kiss Beyoncé so reni butu mo ba kanga na kiss
mais Congolais sont allés à 600 ndambo kaka obeti ba yu arena na fini yu arena bon na les carnets tous les jours ba conseil c'est ça mais na yu arena to le gino wa na yu arena la dila sarena ba vient na tabula ba beta ba Olympia ba ganga kate dans kisi bete na lobi o mo ele o la mo apela musique ya Congo to ko yana mama ba batata na batata e ba yilo ngala sa mwana Congo na mwana kini ba yilo to obi de ba yilo na bobini to reflera mon kadanga na injela moko OK yi akene côté ba ta préférer ba musicien pour yi anyo kama lokola biso tena mokanda ready ba kene ba mala mon côté ba producteur ba tu mokanda dans le sala ngam longo tanga sali nzemu na 91 bon jembo ni wa ba jembo ba mama Paris OK ai ma ponga ko bwa kana ngaso bwa ba tu dede ngo pongo bwa zambo yo boki ba te bele ana biso futa ko lara ngai tenga ko bwa fo ko mboko po makamisa kana YouTube ni sala ba tout le monde notre petit monde na Facebook bébé papa petit mot comme la 16 na YouTube bébé papa papa c'est bien trophée et ça les réseaux sociaux bon si ko biso na yo to bani bulongo kan to bandi kala to si ko il futa ndo ko tangoka to so ta ba visiter yango pe molinga pela na koma ralenti o bega o kutana lo fombo asa mutu nga ya bungu bato bayebi kinga sa mwana bungu so timba Paul Sunga coiffure ba modo triplé ba Christian des affaires ba pela na temps bayebi kinga sa mwana bungu mama nanga ba vana ngiringiri ndena kotela ngiringiri na tenga pela gonja ba kamelo ka courant oso comprendre ngo mais tant ye poto ça lengi wana papa on so vana na mairie de Saint-Ouen OK oso comprendre mais le poto il était zate ko sanga les zati et comme ka kotonga na kubuna na ba château rouge bitumela ko ba Congo te pe comme il y a problème o bitumela mi problème na château rouge ni ba mama mango ina pasi ba Congo ba mama mikolo bongo photo lobela ngo d'accord ba mama mikolo poto déjà tande ba kufa na mai pona ko ya poto jusqu'aux na poto ça fait des années au vandi boy na podium ko faire zo boa kayo au vandi boy na scène musicale bazo boa ko na podium Véro Mangoi mais otala boy na écran Véro zo bunda c'est pas une propriété il y a une série qui est tout ça na bolingo biso ba na Paris tout ça na itemoko ko la mondele asangana il y a une émission nini qui ndiko bagina biso mambo ya concert à Redi na concert à Redi na lobi kuna no to koma to na kana ma metro 15 bana poto akala yelo bi bata poto akala so ba yelo poni ke so ke na Hollande o ke na Allemagne la majorité bato se babana na Paris OK et tant au moins que mon cadet peut se bourrer bien mon mimi ngolo ngala la vie OK kuna mais tout ba na Paris tant ba Paris ba kama kata na Saint-Denis na tour de ba bougie ba bougie gare à Saint-Denis et comme le aéroport mais si vous avez tiré là Afrique de ce sala ngoti so comme une Afrique comme mais tandis que la majorité va d'abord la poto akala mais si on a le bien pouvoir il y a Afrique on dirait papa vous attend papier na émission ne pas ça va mutu papier za tenziko ça papier mouchoir te donc faut le rappeler moi sinanga na plateau le raconter nga mouchoute vous rappeler bonga mo la linga mouchoute ah bon le sala ya momi nga erreur ayo panga ça mutu ki mais parce que ozotoka yeso ko lobika na ça ko lobate au bout de l'émission o bali la rotoka faut émission de la facilité parce que on t'a pas comment na yote faut le bama kamosa ya faut le bama kamosa na nzela ba na nayo yona sengi ke 2025 to kotango l'esprit ya unité ya ko sona te ya ko bula to lingana pour Congo tema to ba trophée atana kota bale kita tama mubutu to bona ba 74 to gagner ba coupe d'Afrique moseka to bete ba coupe du monde tant Congo to kini na mboka ba respecter le Congolais na libanda et comme aka makini na boye makini te mais faut pas l'éducation ça appelle en mboka ba dire monsieur fait appel ba censure pas dire monsieur comment on a banda ko mona mais namba na mona to changer musique na bana o comprendre moi oui mais monsieur na bana zati na bito siki Balthazar na makambo Balthazar OK merci beaucoup merci qu'on ça fait déjà un moment tout le monde le souté qu'est-ce qui se passe au disparaître qui na circulation cabo d'un seul coup au monokara liboso Bataclan na vidéo alors elo ni esala mekipo au monde na souté dengo au moins na carrière na fi ba pemba rapper OK au moins ils attendent dans plutôt na temps on a 4 temps saison ils la saison hiver été pour dans la rango na sala qui trop au moins comme que mutu moko be mission par soirée de 5 ans repos donc mon ami ba qui te que nzo depuis maka au moins tu pas toi mon na l'hôpital yani mbila ndio bameka na hospital pour soigner na mbila OK pour disana mbila na fingi bango ba muleke mutu oyo mutu ne baliko kende mais mutu atala ba problème atiki l'hôpital pour ba ça sevrage docteur a bisinga Yozi Kondo occasion na 25 ans pour ça na ba personne 25 ans na Château Rouge au comme ça ba 50 faut plus venir régime ba 60 ans
Ok. Donc, na minuit, 22h, faut on faire la 22h. Donc, il y a un moment qui est, mon dieu, la oubela, comme mon dieu, la respecte, hygiène, il y a vie, naïe. Nous sommes congolais, nous sommes à tout le monde, nous sommes à 8h. Au lieu que nous sommes d'amete. Au lieu que nous Au lieu que nous sommes d'amete, nous terminons la château, je reprends l'angela, après, nous sommes bandoki. Nous sommes hygiène, la vie, il y a un moment qui est, la bimara subimité. Ok. Mais dans le monde, nous avons dit que nous sommes sur le plateau. Attends, nous avons plateau, nous sommes dans le côté. Nous avons bateau, nous avons plateau, nous avons balar, nous avons Mercedes. Nous avons métro d'Embo. Nous avons parce que nous avons balar. Attends, la belle petite, nous avons Emma Mungala, la baronne de Sibiti. Marie de coiffure, la personne de coiffure. Nous sommes en gaba triple. Là, nous avons monsieur Boutumoy. Mais attends, Poka, attends, gâteau, la zone Mélaté. Attends, la soirée. Donc, le film, nous avons la soirée. Na suka nango boyetana mbonga taxi te bato to bini saki bakela ba taxi ngala ngo mulaka ba taxi basi ba libanga ba portable yango sura le bini neke tout événement faut mo sanga mbongo ouais bien pour physique transport pour musala oya koloba c'est pas donné à tout le monde de oui tant que bato landa yo bato yo kayo c'est ça grâce à Nzambe tout le monde va ça ba YouTube tout le monde va ça là ngo pour ba bengi politique ba bengi journaliste pour moi ndenge ezali lo ça makamela kitoko yango na tout cas merci le susu ndenge lelo ya minga na plateau na yo na beti kaka c'était motu na vie à ça la bilan parce que na décembre ça fin de l'année biso bata poto to bi ke ba cadeau ya kini fait bongama ba téléphone ko betama donc motu na sebi comme ya ko soit déjà parce que to comme déjà permet la réveillon la Noël yo mo peut valer que ba police jamais na Paris parce que ka ba ok la décoration ça veut dire que mikolo écoute ba tuni ba ko téléphone à qui ko ba yebite ke neni ba ko ba to ça pour mboka pe na poto là la société. Pour toi, le pour ta carrière, c'est une beauté. Ok. Vous comprenez, non? Il y a un moment où on a un restaurant, ma place est zatée. Donc, on lit la porte un peu comme ma galère. Ok. Zikondo, alors, au moment qui témoignage, il y a maman Sagi Charoufa Soso Pembe. Donc, voilà. Au moment où qui sorti médiatique, où qui réaction à Batou. Alors, il y a un temps que moi, la porte est à Kala. N'habitez sur au Kenda, déjà dans le restaurant, et pas n'a mais référence à une personne absolument kuna moi il n'y a pas de référence sauf que les aucun Bruxelles na Erwana pour les référence c'est que ça devient la château je n'ai pas boutalo bité OK on comprend le pas faire de mélanité dans le restaurant là donc la télé on a l'air kuna mais et ça n'est pas si trop parce que tant amour que sert à le bloc en ligne voilà mais ça balé mais ça peut pas à une banque sur le bateau yo que c'est aïe besoin conscient obi mundibu pour ça congolais Mouli a composé les coopérations. A composé un peu plainte. Comment est-ce qu'on y est ma soubanayo? On laisse pas tout baba souba mbika na ya tongo. Na yebi ki na bolingo pe sala maka. Ko banjele mususu pe bala rappel la viande na sama ko pa sa moi si bale pa lingani na yo kaka pa. Na yebi si yo sala mo déjà. Tenga sala on va tete les arrêter. Mais attends na kini mais le kusala. Ndale ba dama zamele kusala so na kisasa. Ba ba mele kusala pa na ba pratique voilà. Ah donc yo ba na wale baba wale wa batakisi wana kale. On a victoire contre Mameli. Seulement on a mamitate. Sina muna ni wa so mamitate wana ba ba mama ko chama suba. Ezaka ala ba congolais. E ba sangi sagu. Mais wala eza ye moko nde muta témoigner. Yes sir. Eza te ba loba congolais nde ba lobi. Ye moko nde muta lobi na. A bon état. Na lobi o ba drogué te ba salelo o mo. Elu Charoufa. O papa yo ba yeba soso pebe. Elu Charoufa ye wana. Wana za ba besi na ye. Po. Ba besi na ye. Apa batali ki mutu. OK. Monica Mikolo azana ngamba ko sala te papa mba sakenda. Oui batu papa mba ko boaka. Ba bunga bungati. Pour papa mba boaka ka. Ba alinga zonga na actualité. Alinga zonga na actualité. Aya wana sko aine lo wana. Alobi ayena arrêté au selo abisu tu selo. Est-ce que mon selo ta kipe? Ah selo ya kipe ta folie. Mutu mo kipe azati. Ba moni ke comme bilobela na yo. Siko ngasi ke pesi biso ba yele pe ya ko sur ba restaurant. Tu dois la même ma boîte na restaurant comme la restaurant. La sobi ka kwa ba funga de 7h na yo. Comme il est moi là. D'abord quoi là. Dans le bar quoi. Papa, si quoi ba restaurant après tu vas au restaurant. Toi c'est ça la marbe à solo. Il y a des restaurants mais ça là on peut pas moi qui dit restaurant qui dit marbe belé. Ça la muta baguette. Tant ça la baguette ako kwa tapeli ni pana mukongo. Asa na boulangerie au mona ngoti. Mama lamba kwa kwanga kuna na mboka ako tapela miyo ya simla kwanga. Ya mo nganyo sasa nsambe. Tout na mugeza je pas bala bi kwa moi bala bi kwa mais oligo ya kwa bana bo skisenga ezelo ka batala na ba Congo de bwe bana batala ka biso bana bo skisenga tasu mbele ba bozo ko bete pe nango na mai pe mala wasimi na kwa OK donc bien ça peut arriver yango moniki velu tumba ye manje boko boye na venanga sambela kae ata liboso ya kobenda mwa kopo sambela ka yawe
Donc nous surtout ça la faut sambela parce que on ne peut pas écouter. Ouais. On comprend nango. Attends les bosso moi c'est faut sambela. Papa, ngai écoute. Maman. Demboli misanga passeport on na luka papa. Sikoyo, osoki suta luka ko ndenge ba. Dans la chaîne look. Ndenge bonji bubangi alobi masanga ki bonji bubangi. Est-ce que c'est nga mana déranger banda ku fleki maman na ye? Mais très sincère condoléances. Ça fait 1 mois 2 mois avec les qui ne de sa zongi qui bonji bubangi wana oya ki mutale fao. Ah OK. Ba bras doit appeler à des fois wana. Il y avait des fois. Qui bonji bubangi, ba papi onokoko, ba petit nga balali vula, ya bumbu quoi. Donc bango ne mutale makambango ya. Jean-Marie Malomba pati la sima. On n'est pas ready. Mukola Selemba on est ça polémique. Si c'est pour ba musuba contester gango. Ouais oui. Po ye mukola Selemba o te po Selemba pesa na ba. Mais ya mibimisa na ye. Et pele ba diembela bandal. Mais ya mibimisa na ye. Makambo ba c'est sila ya ba commune. Makambo commune c'est sila. O ko pa po on est pour ba père. Ba père la biso muto mi ba commune wana. C'est comme so bana to somela ba mo fleri. OK. O comprendre ngo yo ko mwana so ko kolaki na zona makala so njidi o jula lokela et puis ba commune pe comme rappeler ko la ba poto ba banli. Na ko to boule na fla fana na Kasangulu. Ah OK. Pour Kasangulu so nzela za 40 minutes. La voiture. Te o moni Kongo la mona ka kini eza base mais Kasangulu ba sona bata. Isa distance militaire. Pour fallait que vienne Luambo. Maman na ya so na sona bata. Chilelo. Bon maman a fait l'homme aussi ba kufa déjà qu'elle repose un peu. Pour na tanga na sona bata na sona Paris. Et na que sona bata to se le kana pango ya Luambo. Un beau jour puis na dimanche pour dimanche to za libanda na bification. To mona Luambo ya wana aya asuba ba kwanga asubile suba koka. Luambo pour aller avant na sona bata trop. OK. Après avant que notre équipe ya vie Madiata. Vous connaissez na yebisa ko debo. Madiata oui. Ben o moni que otekala na mutsa bayaka. Ils a tremplin. Pour bato ba yebi yango vraiment que ba master nanga ba odombola ba dani kweno ba fino ma tezo te staff nanga na tekela ba kese de bloc courant et puis fi nanga vertis ne la répétaka tant ma sali ici na Kinchuka biso to tekele ba câble ba 90 carré ba câble mona na kati pour master nanga Buda ne va vertis Buda fana na animal so ba yena vie vertis a pese papier Buda so ya ngo pa nanga pour Buda agi jidoka afana na animal oncle la vie la technique fait vérifier sur le petit de l'eau ça il sera un peu salarté si na matele na likolo kuna bopala kuta siko victoire les répéter siko joue na kenda kuna kuta siko kuta bagarre ya Sainte Christine moi ça fait vérifier atanga njele mo ba fait vérifier na boutique a fait tuomo avec na boutique et pas vérifier wana oya abote ka bilamba ngamba kabula bagarre wana pour mona ke histoire ya musique na banango bandakala lengi na répéter kana yo na le secteur na kuanga pa vena nga izebola o comprendre oye pa ba odombola na kuti lengi wana ya omona ka art oyo ya chronique seke na bota manango bimo mbale pe pareil de la tekela ba artiste biloko kurebele ya ko na moni siko ke sonza ba salisinga fona yeba pe ba nzembo na bango pour Congolais biso tona so ba artiste ouais o comprendre tout le Congolais yemba kana ye asala kana théâtre pour na komona nga artiste omoni na sala ka su koku na sala ka su na sala su ba chukite na sala ngo su de la tidembo omoni na bomba ka te et même ma komona nzoto langa siko na lobi message no ko lo ba pona par rapport à Sagi Charoufa message no ko lo ba pona ba Congolais tala omoni na pona ye moko c'est Sagi Charoufa surtout lobi makambo na ye ezala ko toucher papa Wemba mais hier avec papa Wemba mais hier avec lo wana tala biso maman omoni le ko abeti wana ingo les en effet ceux qui viennent nga beaucoup là qui vivant à répondre mais tant que ça kenda déjà au lobi bilobe là o ba masuba on peut sala biso beloko moko te sika avec na forme masuba o masuba mo sala mutuni ah bon dembo comment os ala audace courage que na restaurant na yo o laisse masuba pour le bon la caméra faut yango ser ali akini na mela kini omeli nga ara na nga na yaka ara ko finga ba titra siko na bien ici kondo place wana so ba porter plainte est-ce que vraiment on sala condamner solo on va condamner parce que au tiragi ba tiblo comme abe bon les be mundele asani no ba po mundele msuba mela kama suba ba ko limse côté on a pas ça bio masuba za poison te uti na nzoto amutu o comprendre ngo dembo wembo masuba za poison te eza mai muta melaki comme masuba dama so melaki muto ke na toilette yango akoza les parler po ba mundele mususu ba za ba fantasme na bango fantasme so na Congo ne si ba kanga ki ne ba kangi Baltazar
mais maman langue batika lo kangete po maman langue pe ba témoignage ya bongo l'état mais yesu na basa comme nongo ba témoigner pour na bongo ba dembo yo na kini maman langue qui se nomme repose en paix basa ba grande batiki histoire na Congo comme la lobby na yo ko sala kombo za facilité atana musala ya kinzambe po ba landa ba yo kayo maman langue na kini na ba relation poko mapa na yo ko mandengini mboko te mboka ba relation ti bato so ibuyo mona wasu ba sile jino baloba kaso batika kolobati po mutakoma na pouvoir Tshisekedi Tshisekedi azala bandeko na poto azala bandeko na Briselo kufingile su côté ni kufingile Kabila pokina ba frère na ba cousin te lokola Jésus asanga cousin azanga ndeko ibula finga su Tshisekedi OK po ba luba ba kango na Bruxelles ba pekisio ba kango ta na baza partout ba kango na train yo muli ki Tshisekedi azala en paix et puis azala mona mboka azala 100% congolais avant comme président tu vas croiser na ba couloir ezaki ni entraînement pour y ba ko vivre na bato omoni président o aleki na ba cité o aleki partout asa mir n'esprit que président moko uti ba chiko balema mo président mais ye Tshisekedi ayi mboka parce que azalaki président kuluna ya poto ayi makambo ebele ya omoni azo ko Congo de mula lobi ndako no moko kutu azo ko bongisa ta chambre te bo ba personne moko Congo diriger au Congo yo tu diriger un pays esa facilité o diriger ba Kasai bandundu bachela ba pesa mutu moko bandoka bandundu te botika na pe mutu bandoka chela bandoka omoni ngai Tshisekedi pela na vota kaye na vota ki pela mona pela arti na obi na moyengi mayo ya 20 Sylvain ba musu ba tuba la ba sepele ba sumba tar ngana zebe de so mona nga so na zape gwa ba tula ngo gwa bendenge na ebite ko ba mona nga bo fali petit fali asaki ndenge po ya poto petit fali abana kumisa ka fali mo ya branche ne peka juna na bata juna le fomba e poto ndemo peka nani mo le fombo na sepeli na ye zela sikono to koma place wana to koma le 14 décembre oyo tozana waze kwa na Adidas Arena parce que tu tout à l'heure place to moni affiche na zakara mais il premier conseil de l'attaquante rataka parce que mission ya mingi te mais tout pour informer batou waze kwa azui 42 visa c'est sûr sûr de les 14 les 4 les 5 dans une semaine finanga wasi bazo betana dans 10 jours tozana waze kwa awa donc il passe ça la répertoire na ye wana répertoire mutaliboma liaka na fulu fimbu parce que nous on a batiki bon en tout cas na éviter via zanga na courage na ye parce que courage ka bandaka aza courage pour les bandela na musique yango abandela ka ba confiner ba bandela kasi ba na confiner ba bandela chemin mugoti ah bon on a le bien confie azo présenter papa Wemba comme musicien yemo wase azo présenter papa comme musicien yamo balingana ka te ba ko basa arme basa arme moko parce que confie abana ko pesa banze papa Wemba fi confie viena nga OK bien confie viena nga depuis kina yebi gati ayibi biso ba pecha kini bango wana ba pecha kito yebi viena biso na tanga so mi parler na ya bandali wana biso tete le ka courant OK bien parler ya bandali wana inga kabilo ka wonza ba pelisa quand même OK mo te fi wasa mlinga asa ba bude pa mi pecha na asa abana ko munanga bandakala yena vase ko ba basa ba arbre moko bangi boso ko pesa ba basa ba komanga ba parolier vie confie ba zo boka ye tuna na maman sanga Bordeaux chéri obiso bi gavana na Bordeaux apesi tellement vene pe Johnny ga gibi te speak pecha bima wa se papa bima na ko pesa banzimbo mo kwa bongo ndana ga banzimbo te sina fingi na tongi olobika ya ko boka nga suna nzela te na pe shidoka dembo ko posa ga yo tenela isana speak ga yo tous les Kinois à part combat ya li forema tomba ba boxer tous les Kinois à la karaté OK tout na taba ko yebisa yo donc na sala na kini na sala ba mettre kapata OK na va mettre kapata na ngiri OK to sala entraînement na commune ngiri na bumbu na élève ya maître Jibril so message no pesa na waze kwa waze gwa na pesa ka courage abeta nenga zo beta parce que ye na éviter ceux qui musique yango pena zo on na business pesa musicien parce que te au moins ba musicien ko ba wela ba jibe ba blaze bula ba musicien ba na makamna musique ya makila ya ne disa waze kwa sele bola musicien boko loka homme d'affaires mais musique gane ndimela et ça rappelle témoin de Jova oui parce que témoin de Jova mais na se faire na courage na ye que abana ko pesa banzembo il pas beta benzembo fimbo yebana tina na Côte d'Ivoire ba bina ka fimbo de partout ba bina ka fimbo et comme quoi nzembo c'est là fait na li Jokwempa pour faire li Jokwempa nzembo c'est là et ça faire là yebla c'est là donc beaucoup na fukuta no page au fukuta no et betama mais pour ceci c'est là et ya qui t'a fait na baisse
On est jeune garçon. Ah, ok. Mais expliquez-moi ça, pas ça. C'est là. Tant qu'on vit avec la baisse, tant qu'on va faire c'est temps je peux pas bailler. Je suis là qui bogar. Viens le pour ba produit. Pour ba foot ba pakulaka. Tant ba bloc on a car. Bel homme. Na so mona eta mazo na masengi pa ya Simeon. Na masengi na bumbu tant mazo ko ba ndunda ba épinard. Et pas Simeon na so mona wana. Na lijo bana kalati. OK. Tant mazo répéter na Ciné Venise. Na vivre la musique c'est répéter tout ça ba répéter la Ciné Venise. Tout so mona Nzembo c'est là me marqué. Pour artiste et tout à la Nzembo na Nzela kwa ndete Nzembo oya ya vendo bo petum. Oyo lelo na Paris comme ko salama. Mukolo na kukufa na bile ba ko lelanga. Je domine à Paris matanga comme fête. Ouais. Mais papa na Bob Ndombe na babi Ndomba yemba yango ke na matanga po akene na matanga ya fe mujos na Kisasa. Amoni bato batole ba soli po fe mujos na fiatende. Ali misha ko jazz na kibina matanga wana. Ya fe mujos et ya okija avant la tende fe na quartier. Tone matanga wana tukina ba fe Ndombo petum asoka influence ko ngolo ba ko lelanga. Po ba kena na ba fe so ojiba na bumbu fe kiba. Ok, j'ai boaka. Ba fait na bumbu, fait na kiba. Et puis aussi fait na café de bien na respect. De brazo ko sa yote, Nzembo oya fait café de bien na respect. Parce que fait na kindinga fait café de. Abongo teka ba chapu. Donc presque ba tutu ba yemba na kini na procha bango. Oji ba fait modiso. Ba fait te di kinchala asa oncle na parenté. Fait te di kinchala. Ozo mo yala biso kini na erwana ba Nzembo zo ko betama. Omoni banda franco kenda ya mbe musique qui était ngama pour vieux franco aso ba Nzembo ba chaba tout droit. Omona yimi ba Nzembo mamu, ayimi ba Nzembo salaki kelemba, ayimi Mario, oyo ba Nzembo histoire. La vie d'une femme célibataire. Ozo comprendre ngo, oyo Nzembo pela ki ba mo sala ngo pela tirer citation. Ba sala ba Jean de la Fontaine. Bazu ezanga tina. Nakosamba samba samba teo. Obali na yo landa kinga ina salo bi jombona. Utelinga imbongo ya bigudi mama. Ndembo lo ibuye. Okovimba nzoto po na zuwa Ikambo na salite o babelela ngai. Kenga imalade na istoma. Na lobi na yo. Kani singa ina zui mobali na yo. Donc, c'est spécial émission ya décembre. Ezali ndenge na ngateko ya kolula mobali ya bato. Dembo ebi ko. Yanga nitika ngai ndeko. Olingi na lobela yo nini. Soki mbongo ya bikudi na zongisa. Na regrette mingi ndeko. Dembo njebongo osebilango nekilanga Franklin Mitchenchi avocat. Ringene Mitchenchi. Na yembika pona. Comment ils sont dans ça rabat inspiration. Na yembika par rapport à mon répertoire ya vieux franco. Ndeko lobika yemba Mario, yemba blog belé. Ya ngone ko tinga wana parce que ça na basi mususu balingana te mibali na baba kabila batu. Bon. Soka kabeli mwasi mususu mbongo esali nini? Asali zuwa. Bon, ezana basi belé. Babotola mibali ya batu bongo. Viens nga kabela nga 100 francs. Le loi peso 100 francs. Le loi peso 200 francs. Lobe okuna ekoma o mbongo ndako ezangi. Bokomi ko kabula mbongo ndako. Ah petit nga na edaka ebe. Lobe okuna ekoma nini o provision. Ache provision afuti ndaku après na suka nango. Ndako lala kate yo futango. Ah donc voilà. Mais le lobby Dembo la beauté de Paris quand comme 15. Le lobby na muni pour ba balinga kateke mobali akabela parce que mbongo ezanza mbasi. Mbongo ezanza mbasi. Ezala fungula na kata serire. Moi si excusez la terme ko mbongo efusa kama si makolo. Ah moi si atazo boya yo. Mais akona ba problème ngala. Abi moto babinga kabenga ngati misanga la chela sotala neta kwa sala ngama pangi na shwati. Mbongo ba ngole ba loba ke kondolonzi bo pangi fois. Ana poto ba afo suba fo futa mbongo na toilette. Ma ils ont fait fo futa. Donc et puis ba laboni yo ba na ko kabela. Ba masta momino la. Si on comprend intention mabe, moto ya avait solo. Sona na tabla masta ngala ya masta momino ngala be belle scène ngala pesa moi sinanga. Ba doit pesa ndeko na yo. C'est la moi pesa yeki sango yo ba si. Mabe comme comprendre ngo ya ngole ki pesa rapide. Voilà. On les facilité. Donc voilà, Bambote na Brader Mavinga, géant catalogue, lila foué que motema ya Patrick Capo, Bosanité ambassadeur Will VKCC motema le VKCC c'est kalima motema ya
Mélanie Kassese, Tobosani Tepele, ton fond, mon garçon de disque, Mtalorota Miko na Balabala, Dani Pova Koda Bundes, Guy Massamba, le directeur, et Tobosani Lito Lomami, gouverneur, ya Villa Roi, Motema ya Jenny Nasi, Nzingu, la fille qui dérange, ma bon rétablissement, et sans oublier Pachi Masaki dit les Thaïlandais. Ziko le tomo qui est na moi c'est, donc voilà. 38e anniversaire, il y a quartier latin. Alors, message, nous avions, na Kofi Olomide, devait le Bogar. En tout cas, la lobby boye, ils ont tué vous donc moni na kopesa merci beaucoup na fait Kofi Olomide. Ndenga bini sakabiso parce que sans y na musique ya Congo mettre aux à la tête quoi. Et aux à la mais en tout cas ça vie à Bundi. Pendant musique d'étudier le quoi on a 38 ans en tout cas respect la félicitation pour ça la musique démo hôtel émission on est ba Kofi ba télé c'est ça facilité so to bali to beta bari pe to ça va rétroviseur la vive la musique mutabime ça tester malgré ba musique belé tout oh ya bimi mam ke redi sous pour na ça va répéter toi quoi redi pas ça va répéter les bélets mais côté vous allez dire orchestre Victoria na libina sans soana redi bimi pour le répertoire. Puis, pour papa, il ne peut pas continuer l'espace. En étant musicien, mais il s'est bon à battre au carreau. Vous comprenez? Dès que Kofi a outé dans les bandes, dans les speakers, a outé dans le sa bande, tu ne quartier de téléma, Bakenda, tu ne les alaka. C'est que ça, c'est un mec à féliciter. Surtout, tu es dans le côté Kofi, dans la Biba Falit. Monsieur Boni baleka pa Kofi. Ba Suzuki. Ba sala ba académie. Ba Willy Bula, ba sala académie, oui. Mais là, la Belgique ba été. Ba Sam Chitu. Fali Poupa. Mais pas Franco, tout le temps, Franco Koufa, ba fait goûter à Kala, ba sala ba na ok bimati. Mais Joske Bimala Madilou. Ba beta ba c'est que féminin. Si vous allez qui n'a ba chaki CTT. Pour musique, ba sala ba kawana musique. Datanga ba sosuri se Koufa. Ah ba to sala ba nouvelle génération ba dit je coupe Koufa. Ce moment neti ba o tiene la musique et télé mi belle bonja, neti ba wera. Basala ba maison mère bashime batikela ki côté de télé ba bele subula basala kala bango bakenda kawa basangana bango basangana ka tango suko bosali de maison mère bakina Adolphe ta ba kawa il fallait pas de le faire greffer la ndenge agreba ki non pour ya zali ki azande ba faire Patrice OK peut-être ba saber na faire là puis on va tata sur ça boîté on peut ba maman nzambe za nzambe ta se fait Patrice ça pour la petite nae yango fait pour faire tout cas félicitations na ndenge okuka musique okoba pe leader pour bien aller là banakala soko yoki bantimu na kala lela kaka na utanga mwana Jimmy na bambula somi na sambo yona ngana na linga kala tuna via mo vie ngola ngomona yevi na tuna vie kolela no sila be silate lela kaka mais pourquoi Mikolo lela mama mi Mikolo lela mama bango abimé abanda kela mto apection akabona yale la nika déplacement pour ça na kuta ali lapela ba deux fois tout vioka omuni viona asa vie mo motema la moi obi na lia kana viona ti na mila kana viona ti mais bien bon na l'album légende omuni ça message yoka omuni tala fara kana nda kunanga tabo tbazala kati omuni ko honorer muteba ndenge belé oui donc Kofi omuni tous les chroniqueurs tous les artistes baboka bango tabo ça la chronique après que ba vient betengi ba jolie photo ba bonga ba ko sala ba bonga ba konta ba sala be venima ba mais Kofi la défendre ina idino kaka na idino plateau o défendre pe na no mais pas idino mtangi na gaz et ya no les ngi dit moi mukeme ya idino de kengi na gaz bien Kofi a bonga na légende saka monanga obi na ko porter pepe de bisi vinanga papa tout ce que tout na be batu mabanga na pote bebisa bete biliti petit na Saint-Denis basilique amour na kate tango redia boake Saint-Denis basilique puis c'est puis mapala ça ya kanza et puis ça il bomba na mabanga to yo muna ka oyo ko ezali couteau à deux tranchants et comme bongisa yo bongisa ba chama ka lukulasi na mabanga na ya comme PDG mais que même neti ba venanga ba tunanga ba Moïse oyo tango boja boaki Moïse lelo akomana mo koncha wenji na Congo libange futi yango mona pesa le na tuna Kofi pour voir kanga a changer comme on a combien de fois pour voir comme des simbakati o tia azi ko des simbité o du azi a voir combien de fois mais en tout cas fille en tout cas merci a honoranga OK ayeba valeur au moins les on les diplôme pour yo ka tous les chroniqueurs ba mabanga na bango bazala kana ba musicien na bango ba bango ngasi ko te ko Kofi abokinga c'est que fait 5 pe secours et ça va senga abi azi kondo
donc oza yo na bakali yango partout nakendaka mpo bafie wana donc yo na bakali nalobi na mutu akomeka watake bakisiselo bafashaki na libanga nanga sokoyebaka bakisiselo bafashaki babivie neni okomobaka zikono mutu apari komobisi bango yebi petio nati aza petia konza bayaka aza somo po vie lwambo nalanda nzembo na ye abanda guidere nda konza bayaka na far west banda koti kikumbi ye mpona nini mama nzembo wana alobaki abanda guidere na far west na konza bayaka nga mpe na banda mpe vi na konza bayaka na bajoel photo donc konza bayaka esala biso merci beaucoup merci beaucoup mama sanga baza na kiboma ok merci beaucoup concert ya Redi à Miss na Bataclan il y avait l'absence de Denis Lutula oyo a répétaki pendant préparation et à notre grande surprise na podium azalaki te oui ba petit Lutula yebaka bien aza muta Kester po ya poto na musique on ba ba garçon oyo Kester afutu le batika ba ya poto ok ndenge le fombo ye na fali ouais ndenge fi na ndenge Redi à Miss na Shadow le Cambodgien ok moi te fi Shadow de libanda so kama poto après 45 ans na ok, ton âge, tu as contrôlé le couloir. Tu as contrôlé le couloir. Ouais, toi, tu ouais, c'est tout là. Ah, ok. Banate. Bana basali, on ko bota père moi les. Comment tu lengi? Bana basali et bien on basali. Eh, papa on langa bana. Ta ko le tala, c'est 10% bana mi ba boka bana ba perti. Ok. Bon, peut gagner. Maman ka ba garanga bana. De yango ezala ngo ndenge wana po bapere bayaka bakendaka na bango ana makambo ne mama kaka aza atikaka na bana ngata somona na chiko mona pere apesi na to mama mère apesi abiko papa te o comprend mais na lobi le sur question de tout une question ni ngo tuni ngala absence ya Denis Lutula na podium Denis Lutula asa muta Victoria na suka ba comprendre ba becha muta Victoria wana soko bulu na analyse pour na be muta analyse ba répéter na Redi kwa za petit Redi ningi molo ba répéter na intro. Et puis Redi Lutula la nalaki na yuto ngasalaki apana yuto ba concert tu yemta beta na Redi obi na nalaki mission bo salaki na lekaki to na moni na koli de matuka félicitations et musala ko koli na moni vraiment que do confirmer na média Denis Lutula na ko mona siko ta ba ko za muta Victoria o comprendre ngo esalaki bien ti wona buso bulu nanga pour y a aussi na Victoria si on beta na vivre na musique amsani mais nani kasi po allons la image ya Victor ya Emene Emene imaginez so tu dois jouer photos à rati le pot de parce que lokola ye a invité qui tous les anciens ya viva la musique lokola Emene ya kufa Denis Lutula fala benga joli mo bien la petit frère ba kokala bilongi je me ba mona parce que Victoria et pendant na même le petit wana le na ndima ka bango ba mulo scanto na mona ki ba otobeta na Namibie na wilo longo ba wa ba Namibie ba ta pembe ti le ba défendre ka Kester ndeti papa Eric atamba na musique à Kester partout le bateau ba na reconnaissant ba boka fe na bango te so bato musunde ba charger makambo bango ti le ba kenaka na koma Kester ya moni ke famille Kester pe ba linga ka te ba sepela ka te ba mona nde ba leka balaro wana et puis ko na ko deuxièmement ba misela beta pa ba na banganda fo pesa ba kofi ba mbongo pour na soirée ba beta banze ba kofi ya ba ti kofi ba kofi na ba plateau na ba misela belé pour na soirée na bango ba yemba ka banze ba kofi lo bidé mo ba mati ba laisser mbongo na nze ba kofi na nze ba fali pour ko finga mutu arrivé à Jado le Cambodgien tout monde peut retour ya Lofombo na Paris après plusieurs années Lofombo ça plus de 10 ans presque ma vingtaine d'années à Niachi Potote, Jado le Cambodgien, 40 ans ou plus de 30 ans à Niachi Potote. Alors, retourne à Paris, yo commentaire les années. En tout cas, c'est pour la venue à Jado le Cambodgien. Premier fils, il a vécu la musique. Bango baza ba tumongo ba marka biso pour moni vivre la musique ba ina mission na kine ba 77. Ta ba recruter ba Pecha Ziza. Mission fait ba Pecha Ziza nyon. Donc Jado le Cambodgien, asinga ka kine tango ba rimere bima pour la momina Jeta. ngana mutakili ba komona bali kembe na ofinga te veta ngaki na Bruxelles e kini sika boseli momina Jeta bala mo sera Jeta ka la kela ke mabeli ta to na kini yango be ve akanga mala kinga na mona ve Jado na kini na utaba ka so meloka kura ataka maridien da ya ventilateur bogar ma aka na jeep na vivai na utaba yaka mais siko omoni ke babaki ke yango mo le fera de pour ça ba mumi omoni batumiki na vie parce que bonga tipo basala basi mabetro pour so mo si so le ki wana so ka la keli yo
et qu'on zonge la biso ko basi ko le puta na ba dino marango on a ba tout ça basi ma betro comme la ba momi balar net ba tout so mo la dui bien momi de pêcher ba bomi na Cameroun mo bali na ye akene la Cameroun la bomi ba Congolais ba zo mona est-ce que c'est na mélange aka il y a respiration petit ba bomi na Cameroun ouais petit na so Pamela faut le ba émission abala ki Camerounais Cameroun a dit mukana na yake na kema tumbi petit pourquoi on est étranger bino ba Congolais biso ba Congolais to pesa ka fi pa ba momi pourquoi biso ba Congolais ba ifere ba linga biso na Paris awa muta pesa ka fi et pas ba momi te Congolais azate OK pour Congolais ça comme na momi ba a changer au gamme na kuna na Canada ba momi petit congolaise pourquoi so ba momi ba Congolais les banda c'est que on te pesa conseil ba mamba bokeba bozo ka ba zairwa yo ebi Cameroun était bon kene mboka mo to pesa bolinga 100%. Vous pouvez savoir que Congolais moi t'habite à Kano vous en ayez vous ne pas lingala la kosi oko cité merci yo linga étranger te linga étranger linga ba Congolais ba Congolais ba ebonga Congolais kaka za Congo ya na sengi pele ba mama ba papa bolingo botela ba bolinga poto za mélanger muta che carna a parking na ye et puis za carna ye tala kana tolele ba seri mimi chikeva na ko sese mitsa na tanga kuma mimi chikeva te tala nga asanga biso tala ka boye ya ona sengi ba seri pa Paris tala ka to perdre batu bilo botikali bo za peine na unité exemplaire pour tous agam te ngana na pese exemple pour la faire Pamela et ça tout passe na diaspora aussi un de notre une fille à biso tona bana tona ba koko en plus papa c'est un Congolais silencieuse voilà le sera pour la bakabelo pour la basak à Louis Vuitton to boité faut te donner des ans mais comme on a mondele tala ka bamdele la ba chaussure mondele ça so chaussure sika c'est vine bongi mais ça on a la bongi ta tchaka budget likoloté mais Congolais alingaka minga lia ile ko lekina mungongo na ye tu so na Congolais alinga tambla lokala pour la fali beti ba yu na combien ba fali ba pesi mbongo na ye yo na ko pesi mbongo somba ya mo ke tozo ke après ça va continuer au beta pesi sous azo continuer au beta ya azo continuer au beta yango vous comprendre nango yango mona ke ni soko to tali le au fait la William Saela na fali ba kabana nzela mais aucun jour na mona William Saela afinga fali na mela kama kama motema yo bi William Saela te tu viens mo fali ba bo papa papa William Saela pendant vous comme la succès à la chaîne do ba yo kana bete ba so la bete makama zanga ndingo wana donc banana yo so la comme côté tension moni tentation moni côté que ne se peut na yo te ba même na nzela libulu okopola na la bebe ya zobozi na sima obenga de zobozi tango akufaki na tala biloko na yete na tala biloko na mikolo na retard aloba ma betro a defala ba serke ba defala kate ozoko eza biloko musuto na lobi oui on a raison nyo se za na TVT barando musoko reglango na kati et puis service pe ya solo to yebite po malobela na kambutu tala ndenge toke masolo ya mimi chikeva ndenge akufila kama na fi wana amour akele abuki ndaku na abuki pale na babundi lobi nango pesi ta kufi taso mundi akufa na ndenge nzambe quelques jours mimi alandi siko to loba ngoni eki ba reglement ko pas aki asaki de ka mamba shako mamba shako boxer oui petit wana po mamba shako ya boxer aki siko su mwana fe mama ya mamba shako parce que ba recherche belé et on dit que mon chrétien il faut que de doucement faut que de humblement que fait un bangos tambula na bango tambula na suka se tambula malembe na mokile wala balondeon suka se cheke motema ya somo motema ki pekila reconnaissance ba o ba wala la vie na lobi na yo okobeta mabaku la lelo oyo na ba dosa la ba succès ba fali pour ba garçon ba lo bakate ouais toujours maîtrise alo bakate abalo kwa kula te le succès foutier ba o ba kwa kula bakenda wa bazar c'est le lo bela ba Congolais matoyi bino so vous avez succès na ye a commis pédé a commis lesbienne a commis ndoki mais tozongela ba Michael Jackson ba sala ba grand succès mais na mona te bakanga ndoki na famille na bango en plus mutu kutu ba soupçonner ka boma mutu mususu ba Beyoncé na ba rien to ka te bakanga bango ba lesbienne malgré ba sala bango ba tebele mais jamais américain yo mo po moni ka américain ma cha mutu na ye américain jamais finga américain on préfère bon mais jamais aucun film américain mais biso ba Congolais to zana audace on va dipper la plateau pendant 45 minutes quel est la YouTube au monde mais eza art odinga yango na pepo ne toto lo basiko na jolie photo so c'est l'émission ya mo film batali yo so que la ninga de faire ba kotala yo te to yo biso to ba sadomaso to ninga ba ko finga po Congolais ba finga ta mona ka bien te yango mona ba makambo na biso tout site na bitumba isu ka sine ba pagaille
Vous comprenez? Il y a une émission qui est pour la CP, il faut pas dire que bengi sanga. Il y a une émission qui la musique, tout peut se rabattre le respect. Tout ce qui est rabattu, qui est qui fait un musicien. Parce que pour ça, dans une facilité. Vous comprenez? Dans la liste, vous avez tout une émission sur le numéro de hypocrite. Pourquoi est-ce qu'il y a un conseil? Gloria, good anniversaire. Gloria, good anniversaire. On est vivant la musique. Oh, ya papa Wemba, bazaki misatu. Oh, bazoki ni bana Japon. Ba Gloria ba monsieur vivre la musique, bien sûr. Mais ceux qui va que le Japon ba kani ba valise. Stino, Redi, na papa Wemba zo voyager. Donc guerre wana za ba mbale bana papa Wemba ya poto zaki bango ba kere. Oh, to bona ba Peter Gabriel et Stino. Normalement l'anniversaire na Stino fala zala. Acha rankini libanda. Ils ont le couleur bana tata mo maman ba lo bana. Gate fu bo zo ngwana. Ils ont yo plan de ko yo kana gate. Je comprends n'angouké mais on peut style à betchangope et la moussier au moins et la moussier et fait la musique à baji PF faire monsieur zongi pour battre mon ngi kuna batakala ya poto biso to se plaque ba répertoire en plus Lucien Domingo on passe au bête la biso concert le 15 février oh il est anniversaire na parler de congrès anniversaire na Yesu na parler de congrès Yesu go on se met ba vivre la musique il peut la problème na bato au milieu Lucien nga na yeba geta ko na Robespierre to fona ne mebe bona Robespierre na 91 bona na mwasi mo sera ya te isa ko finga te mama bana na ya sénégalaise oh iso no beta mama bana na yeko oh na ko je point si le seul avec voisin na biso na mama ya sera lo bakate po yeba ke bisana sana fo ba yebisa yo aka akamanga na ndako so moi si ya mama leki ya mwasi na ye azotonga ke le sala melaka poto ya Semoul pas ya munene. Ok, Zikondo, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Alors, Bano Misela Kibiso, la foi de Job, quand même, salut moi succès, ma vie paye bien, Toyo Karango tout le temps, mais deuxième Zembo Bando Yembisa Batna Studio jusqu'à présent, à Nepelingesi là, toujours comprendre. Demo, au milieu de la zone tâtonner, parce que mon avis, comment elle m'a monuka, chemin au Kende. Parce que na vie, mon amour, ça maçon, ça menuisier, mon amour, musala nae. Biso bazi kondo ba vite bien na poto to salité. On est vu na biso pe na poto ça peut chaotique pe d'un côté parce que na poto salité, on a chômage et on touche rien. Si qu'on est YouTube et bimina ba réseaux sociaux. Ya on moto meka to yemba tout ça ba théâtre. Côté les bango kanga kangami. Mais si ko ile côté mungu kanga kangi. Mais si ko ile na sepela ba. On ni ba fait confier ba papa ba chance ba aider ba bango. Au moins moto ça ko jale ko ba la lier. Nga ba bazo na ba réseaux sociaux mais aucun moto za kula ça benga nga si ko na soutenir yo mais il y a un semble de Nzambe que notre côté 2025 nan yo pour récupérer na plateau pour monique que ça fait longtemps ben na plateau te obi que tika na twasi kondo parce que ça a été la société mais ndenge na songi boshi na songi nan epi na monique vient na pe Joël photo à côté makambango c'est la famille banda qui ça pour ba photo na toi parler oya kini ya wonza ba kangi Joël photo pour makambo ya banango bana qui ça tatele misape libaya na victoire na ba kingi centaine mao aki na boîte cinéma na kingi centaine mao on a Joël photo aso contrôler ba petit tout ya au moins mo konja parking ya ba photo ezaki parce na ar wana passer na poto pe abimisa ba tebele ba alpha ngungu ba jengo musique te jombe aki muta coiffure ba jengo musique tu basane tike côté na pas bota dans ça mutu moko ke soko l'équipe a Joël photo au na Paris. Ils ont na poto. Soit il n'y a pas d'échafaudage, c'est l'échafaudage. Soit il n'y a pas de coula, comme il coula. Ils ont ça dépend pas au comédie. Soit il n'y a pas de petit baby dans la poque, à l'époque, ma poque, au beauté. Ils n'ont pas au comédie. Soit il sert na yo. Allez mutabutu, il y a pas la poto comme mutabutu. Mais la mona va toujours la poto bisa. Na ça de baba boya pe. Il faut taper mon petit qui côté ça jivi na ndenge na ye et simbi. Zikondo to sukiwa na pesa mbote na bato Rolanda. To suka to be to la wa. To suka. Pesa mbote na bato émission sili. Émission ko sili anga boye de. Ouais, émission sili. Nalobi siko na pesi papa na ngai Tshisekedi mbote te. Kasali pesa ba mbote. Na pesi mbote na président pour ça président parce que ça na kini na chiki. So pesi batu examen au tudi bango. Président RDC de Bakoloba, Tshisekedi. Ils ont planifié photo le bango. Zamba bate la Congo pour la 2025 pour la capacité de Zanango. Beaucoup de choses à reculer. Tous les capacités sont comme la première page. Que les musiques que j'ai dit Kolopo, ba mission la benga ambassadeur de Bo. Au moins les artistes, ils ont bata théâtre, bata bale basa ambassadeur.
représenter ma pays. Le artiste moi aux États-Unis, il y a Congolais, il y a Sénégalais, mais étiquette en bokanaye. Il y a un monde dans poto out dans musée greffin. On me dit la machaka musunaye. Artiste on a succès mais na musée greffin, ma photo naye. On a Koufa à na Panthéon. Et puis tout ça balabala. Est-ce que sommes na balabala kakoko? Vous sommes na balabala kidum. Vous sommes na balabala ndai. Té wana mana lobi atala. On moni na 5 vraiment hein. Ton artiste pour ana poto na balabala ba Jean Lafontaine. Ba Victor Hugo, ba Voltaire. Et ce sont les tari Luambo. Rita Boula ezali. Na ko ri Dembo ezali. Avenue Dembo ezali. Ya ona sengi pela ke ministre culture. Nga avenue a kombo langeza. Mais ba kombo ba Dembo, eza ba kombo ba markate, ba kombo ba princesse té. On m'a dit comment Dembo c'est là c'est film pour na bisala sanga c'est Dembo. Kasi avenue na bango. Kasi avenue na bango. O yala na sengi pela tout le autorité, to honorer ne ba tchaki statue papa Wemba. Na so na victoire. To linga pe ba tisse na biso ba ko ba pena ba veni so ko artiste ben ti show la show la memba linga mena bumbu après c'est comme bumbu a venu show la memba donc chaque artiste ba ko pesa kombo ya komina ye au lieu que to finga na ka et puis na lobi na bino que Rwanda pe e bana ko mena siso bana kala ya lobi congolais faut comme expliquer la place à Weston au somi munduki pour que la tête zo bunda pour mboka pe ba zo ko na bitumba pe papa c'est so mona ikena ici ba zo bunda te o moni congolais pe to bunda bitumate Dembo biso Congo bati sur telemi to ça prêt biso mata Paris to ko bunda bitumba parce que mboka bazo na guerre il se bazo bunda te na risi bazo bunda te bazo vivre te to tikala sur esprit bilamba na personne ba Weston au somi Kalachnikov au somi grenade pour kalater au kital. OK, merci beaucoup, merci à tout le monde. C'est la mado triple ceinture nanga. Ouais. La crisette des affaires bois noir que le Nathan Niquette officielle na Château Rouge, Dioga Matumona, Mimi Mitienti na Crey, Francis Kokose, Polyclinique Kouti, ça peut belé. Donc, comment on peut boire quitter, moi, baraki, barasi, boire kama. Pour y rappeler la balade, mais la rabat coca, pour va dédicace, va foutre la mumbo. Merci beaucoup. Vous comprenez, merci. Et va confier, ça va 1500 €. Donc, voilà. Il y a besoin de coca. Il y a besoin de coca, pas comme problème. Ok, merci beaucoup. Ça l'appelle que Dembo, 2025, pendant Moussala qui est de Bosso, nous avons la plateau. Pour la commune, on a besoin de la plateau. Ça va pas tout fauteuil vert. Ngata debout. Pas tout ninga inde sigo que ziko ndo tozo mono susute. Mais de retour. Yango siko na moni benjambe asali obengi ngai. Yango moni ke pona ya awa na tiki ba rendez-vous belé. Na bilokola bakibongi bubangi. Beriki fils à Paris. Ba egetuyeye ba mag manager bari koko bari papa ari papa batunanga tu ya Paris ya kala ba lycée Pedro ba musikanda na pesi wa mbote to sana kimia Paul Suga coiffure ba JP Loboko les gars coiffeurs ya Château Rouge ba Guilare de Peto na kala Guilare de père triplé ba Junior Mamputu na Château Rouge donc to sana bino longo Boboula Rabiso pour studio de foot à payer chaque mois. Et te foot à payer chaque mois tes démos. Oui, chaque mois te foot. Te foot à chaque mois ba local oyo. Ba instrument. Donc deux pour ça boye. Ce qui n'est pas bosali. Au sein de idée na yo. Au sein de makambe kwela ki yo. Nous ça l'émission. Au bengi biso to yamé na plateau et ça na makanango. Et ça Rabiso te to loba. Yo wala femme ça la BHK télévision hein. Djibril Biyaki, y a un message. BHK télévision. BHK télévision. Djibril Biyaki. Djibril Biyaki. Djibril Biyaki. Djibril Biyaki. Jeune entrepreneur. Jeune entrepreneur. C'est sur le message. Il y en a Evi Bino, tous les diasporas congolais, au Bosan à Londres, Bosan à Bruxelles, in the world, et comme réseaux sociaux, donc il est comme réduit. Au Gomba na Facebook, au Gomba na Facebook, Bobele na Facebook. Yango yaka. Divorce pe comme dit. Oh. Comme tout. Divorce est comme. Et comme la Bambila pe na Facebook. Bon, Zikondo, merci beaucoup. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Donc Bambote na Lazamata, Motema ya Judith Kimpa. Donc voilà, Mao Monseng on a Château Rouge, Bilinzasi, Bianji. Donc bon continuer toujours na s'abonner na Kacha Fleur Monde HD. Bon ça là de suite Bambote na Edino Image. Tobo Sanité, Joël Photo Mbetenge, on est toujours ensemble, même moral. Donc bon s'abonner ou écouter une émission pour la première fois que c'était vraiment na s'abonner, pour partager, pour commenter, on des salarato hier les sous na matière. Bon moni Zikondo, des retours. Donc voilà. En tout cas, Habit décembre mon bimo pour lemba la émission. Dans le lobby Dembo, au moni boulot oyo, jamais la coaching na musala oyo.
pour musala oyo etikisaka makambo mingi ya mabe nakendaka so bavacances te bokola bavacances nakoma kolia nakoma komela marke bazopesaka bambongo te so nakoti na barestaurant basanga ekoma koya babilamba ekoma koya na libanda mpe journaliste chroniqueur nzambe moto alekeli bango vocal wana mpo nzambe moto amatia moto apitaka ya asengi kaka edembo tosimba mpo c'est 2025 tozosala baémission partout mungu ezokangama yana lobi na boya ebele surtout baartiste na besoin na yamba ba artiste ya ba congolais nete na besoin na yamba Fally Ipupa surtout be ser na loro mbongo azali awa na pesi mbote mingi na ser loro mbongo po totikela kaka na yo concert kozala en tout cas ser mbongo merci ne ozana Paris le 14 pe na waze quoi na wase kapele 14 surtout na vena kozala le 31 na JB akozala na bonne nouvelle tokozala wana po nde toza boye dembo déjà na bandi kosoute tia ba joyeux Noël pourtant si ba décorer mboka ba sape soko je na mboka to komi na bisengo ponga mikono okipe suba émission sili denga to la ame to kolala awa te émission illimité bisous na Congo bisous na Beni bisous na Équateur bisous na Bandundu bisous na Kini Mobimba amen